na lobaki classe et on dirait loki ba tumususu na Congo on dirait ce mutatangi na bamboka mususu mutao koma mayele mais na mboka na soso mutatangi so koma bo bolole bomba soki Kabila alaka mabe opposition to déranger Kabila lelo Kabila accueilli côte nana koité mais déjà tous enchaîner mais il faut si qu'on biso nyoso ba tout tindika qui est déjà tonya taye mako ya marta baluki na sima yaka soko sondisa basta banda sans recensement d'identification token de l'élection oyo ya solo bakunanga niyebisa bango paseki azanga ni citoyen ko mwana ya mboka amen Bissotou c'est Zlatan Boloké, identité l'animateur de King. Bissotou, tous s'abonner dans ma référence TV. Ma référence TV là où il y a tout dedans en fait. L'émission il y a bien, il y a musique, il y a émission il y a bien. Nous surtout les arabes malam, c'est Boloké Loketo, l'animateur de King. Bissotou, tous s'abonner, Zambeza Malamu. Ma référence TV, Zlatan Boloké, identité. Hey, abonnez-vous massivement. Ma référence TV. Ça dit Kounande Torotala Makamouya solo. Je confirme Babi Tango fort de Falibou Palom Mayamboma. Hey, Pétia Yamboma. Allez, Pétia. Togolia Togomela. Pétia Yambome. Allez, Pétia. Ah, Falidi Kapa. Lela Pétia. Bisogno sur tout total la chaîne Moko. S'abonner bisogno surtout. Ma référence TV quoi. Alfred Boyimba Lula Fétier. Chia de Canton Natalaga Fétier. Franka Paya Lula Fétier Renata. Ma référence est Tivina Embelao. Ma référence est Tivina Embelao. Yo 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 yo. Ma référence est Tivina Embelao. Yo 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 yo. Ma référence est Tivina Embelao. Yo. Ma référence. Ma référence. Ma référence TV. Référence oh. Il est ma référence oh. Il est ma référence oh. TV. Ma référence oh. TV. Ma référence oh. TV. Kenga malo fe kao ngoyao. Kenga malo fe kao ngali yanzana tambola samtadeda ouais. Mais Didi t'appelle Bodo. Ma référence TV, ma référence TV, ma référence TV. Bana mere. Bangwasi babangi na munu bandeko na ngai bankana. S'abonner massivement wapi. Bokota na YouTube wana obeta kaka ma référence TV. Tala zwali sapi na oyo kaka li sapi oyo mosusu te. Esika omoni bakomi s'abonner lisapi oyo kaka dobika bongo yo komi mbala moko abonné esili bongo te tala ngonga wana ya mokelekete ezali na mopanzi ya loboko na yo ya mobali kaka lisapi oyo dobika na ngonga wana dobika yango elakisi nini notification ya gag ya émission ya télé-réalité ya ba film et kobanda koyela yo lokola litabisi. Ma référence TV, chaîne ya kitoko, ba théâtre ya kitoko, ba film ya kitoko, ba émission ya kitoko, ba télé-réalité ya kitoko. Ma référence TV, référence à ba mokili nyonso sika ba kutala ba théâtre. Ma référence TV, référence à ba gang. Ma référence TV, te au kata ba ngolo mponje. Ma référence TV, te esimi bango masasapa. Ma référence TV, ekangi masolo. Te ma référence TV, na éviter. Quand tu souhaites, mina ma référence. Quand tu souhaites, tu veux information nyoso, bagage nyoso, ba théâtre nyoso, ba film mobimba na yo, be émission ya pake na ma référence TV. Na seni oyo ya nanga oyo akei ou bien oyo ya rosero oyo mokonzi mboka nanu asigné yete
ou bien ekosalama na réforme oyo ye Martin Fayulu azosenga yango nalobaki classe et on dirait eloki bato mosusu na Congo on dirait so moto atangi na bamboka mosusu moto akokoma mayele mais na mboka na so moto atangi asokoma est-ce que makambo nalobi esa outrage? Mais c'est pas normal bapesa batitre belé soka titre ya buso donc moto oloba likambo oyo azoyeba te nga nazotuna bato ndenge banda kotuna biso na école primaire mpo na université batombolaka mosapi te totombolaka na école primaire sikoyo nga nazotuna bato moto oyo aza na guerre physique na faci atombola musa moto ya sanda guerre na tribu luba atombola musa moto ya sanda guerre na idps atombola musa osikoyo tozo comprendre sur politique oyo ezosalama na mboka oyo soki Kabila alaka mabe opposition todérange Kabila lelo Kabila akei koti nana koyi te mais déjà tozo enchaîner makofi mais il faut siko biso nyonso bato totindikaki déjà tonyata ye makofi ya marta baluki na nsima ya Kabila azokosongisa yango te lelo yo solobake mabe ya Félix mpo asali coalition na Joseph Kabila yaya ata soki Moïse Katumbi akomaka président ata Martin Fayulu moto oyo nyonso alingaka respecter constitution angaka kuta Kabila na nzela na ye non tosala claire olobango alingaka kuta Kabila na nzela na ye mpo na nini azogarde majorité ezala ya solo ezala ya lokuta lelo na oyebisa ezala majorité ya faux mais tosala oyo tomona ndenge FCC alignaka 15 000 et quelques candidats pour 500 sièges ke omela na masuba, excusez-moi les termes, na place ya mai. C'est pas normal. Fatia Tali alobi yango bien, alobi coalition et ça là il lokola accident. Mutakuta na un accident oyo a songé qu'il n'a même pas. Si qu'on a travaillé ensemble, Moussala et Bandi. Yango lelo bomoni une année ya gouvernement échec. Échec c'est le passé qui dit pourquoi puisque coalition est simbité. Et simbité pour nanini. Coalition bakenda qui sans programme. Oyo bangai ba présenter na peuple. Yango bolandi lelo na ba plateau musu ya ba télé na lobby yango. Batu bakenda Genève. Babi misa candidat combien de l'opposition sans programme d'ensemble. L'andanga bien, sans programme d'ensemble. Donc, Moussito a été un peu bakoni Misaï. Fayulu a été un rapporteur. Moutalagi na 75% c'était Fachi, l'actuel président de la République. Balongwe Genève, candidat comme Abimikuna. Bamissou Soubaye Nairobi, le président de la République actuelle, na Vital Kamerhe. Bakomi Basali close. Sans programme, yo président, nga primature, sans se rendre compte que pour primature to songo, il faut to sa majorité. Balongwe kuna baye awa. Gouvernement est bimi et salut plus de 3 mois. Premier ministre seul, sans gouvernement. Maintenant demandez na premier ministre. Programme nini o ya la kinango. Un premier ministre inexistant. Un premier ministre, même un ministre, parce que PCE. Pour bayebi ke abimana fiko. Comme allez. Saganate. Bomba. Il dépasse FIFA. Premier ministre ça,
mais Moutaza chômeur azo téléguidé premier ministre chômeur lelo yo solo ba gouvernement position mais gouvernement wana yango lelo bobandi olande évangile selon pasteur il faut tout bouger constitution tozonga na pouvoir présidentiel yaya nakoma kopia cour na parlement debout awa na oloba semaine oyo okoyoka batefe kolobela yango lelo tosuki wapi na recensement na identification baministre babetani mituto babetani te évangile selon paseki bomba idepesi viva gouvernement ebimi bakendaka mpo na positionnement na partage de poste yango momoni Fachi akosa jamais chèque na une année pourquoi puisque il n'est pas dans la coalition il est au-dessus il y a coalition ye mutazo chapeauté azotala bango na se pourquoi nalobi eloko wana il fallait esalama boye yaya naloba yango awa soko ozowela kilote na makaku tikela yala koluka place akotia mokila sikoyo oyebisa ngai toza wapi lelo na premier ministre toyoka ye place aloba te toyoka ye place asala eloko te na basie mosusu toleka na pandémie na bamboka mosusu bakonzi na bango bayokani te ka mongongo ya premier ministre mais na mboka na biso premier ministre alali pongia babe mokonzi ya mboka na te soki nalobi boyoka moto aleki kuna paster wana aza na respect na moto eske nafingi moto idepesi fifa makambo oyo ntango ebandi mokonzi ya mboka ayebaki yango peuple congolais ayebaki yango ke gouvernement oyo ekorepondaka jamais na tante ya peuple congolais assemblée wana ekorépondre jamais na besoin ya peuple congolais baokoka te baosala eloko te les preuves sont là aujourd'hui pour preuve la grande réalisation Salami Awa c'est lui-même le président de la République article 43 constitution gratuité esimba to esimba justice yango yo eye na terrain musala ebandi peuple congolais to fungola ça c'est notre terre légué par nous ça y est muto ya ça na pouvoir c'est notre sang c'est notre frère yango mikolo na komi na idéologie moko aimons le Congo aimons le Congo pourquoi ata soko olingi mokonzi ya mboka te mais soki eloko malamu esalami na mboka olobi bravo mais oyo yaya martin komi motema mabe yaya nayebisa yo vérité Fachi aloba yango balandaka biso bayebi ke na kokosa te nani akolinga pape te Tshisekedi bonga alinga mwana na ye nani akolinga pape te Tshisekedi koleka Félix Antoine Tshisekedi Tshilo voilà yaya dans la couple présidentielle bamikotisi na kati ya musala ya peuple ndenge nazoloba wa fondation Denis Nyakeru Tshisekedi mwasi ya mokonzi ya mboka bana plus de 10 donc bakosa ba 11 bakei po bakei kota na bouche mbongo ebimi na kodi na ye te ebimi na fondation yaya tolali tolamuki Maman Janine Mabunda pas apesi bourse. Est-ce que ça m'a bé? Parce que tout le monde a passé qui bourse, ça m'a passé l'indengeni. Kaka bana o ba parents na bango basa na pepe. C'est ko salini. C'est ko avantage ça ni. Na changer maman Denise Kombo. Na pesa ki Kombo ambulance. Na longoli ambulance tout le monde a passé qui Kombo ni no pesi maman de. Na lobby maman Denise a commis train. Oyebi train na Lingala. Enguruka. Yo somona tia kakisa. Yo somona tia songa sima. Tout la mousse yasa.
kosala eloko moninga mwasi aye kolakisa biso musala mais sikoyo bato oyo bakei na fondation Mama Denise bapareil ya bana mosusu bavotaka na bango mpe faci te est-ce que tali ye personne aya sunga peuple ko mais pourquoi bino bosungi kaka ya pepe bongo ya MLC baza bakongolais te ya IDPS bakongolais te bamuka bakongolais te bible elobi soko okabeli kaka moto okolo okabela se kosala eloko soko opie motu mbote kaka moto apesaka yo se kosala eloko yango moni biso bakilo ntango tokendaka bakongo central omoni moto azopesa yo mboto kamobiya yayebi te culture IDPS FIFA lelo sikoyo yo tuna badepute baza wana bayebisa so président assemblée azwi mbongo wapi est-ce que ekokosala bafrais oyo ezalaka destiné na parlement te IDPS FIFA puisque soki eza ya ye nalingai mpe namona bachange kimamba batelema baloba babuso oyo opesi ozwi mbongo wapi me batelemi te nalingaki mpe namona député merci Faci Daniel Sa atelema ye palo me batelemi balobi eloko elingi eloba te esika bafandi babandi kocomprendre ke tosalaka baji sikoyo mosala ebandi peuple congolais nayebisaki bino awa na parlement sans recensement na identification tokende na élection oyo ya solo bakuna nani yebisa bango paseki aza nani citoyen ko mwana ya mboka yaya nalobi mabe mais lelo yoki makate ya ministre ya intérieur na ministre de décentralisation azarea suru akomi kosenga identification kende pa na yaya depuis quand mpo na nini bato bazozwa baministère bazoyeba bautilité nango te na 1984 élection esalamaka na mboka oyo seye ezalaka patron ya élection ezali ministère de l'intérieur ye moto asimbi mboka na maboko sikoyo ntongo baosala partage ya baposte rcs abendani na nsima alali po soki ayoki justice alobi wana tuna na kozwa batomboli misa ayoki kuna banke alobi wana bobombela ayoki kuna o défense alobi bobombela faci alobi tika bango ba nakobetela bango politike ata sikoyo tunela biso azaria suru toyoka ye esika nini ngongo na ye okofi ya mboka nanu te yaya mais eloko au ministère de l'intérieur aswa yango ya lobi bapesa ye oyo aswa asala nango nini yaya tovanda awa bomba likambo ya minembwe boyebi to boyebi te lelo na oyebisa bino verité bapaya nyonso baya na mboka na biso obie biso mpe tokenda na mboka bato mosusu avant baindépendance jamais mopaya koyi koya azwa azala mokonzi ya village me ndenge toyoka oyo akufaka kuna ndeko azaria sulu me nationalité ya ngambuko ndenge toyokaka IDPS FIFA me ndenge nini leki ya kuna yaya ya poto donc elingi elobake eza na bafonction ata bakoko na bino bayaka moyen bakitani basimba fonction moko te na mboka wana ya makasi yango peuple congolais nazoloba kosoutenir ministre de l'intérieur Gilbert Kankone bomba pourquoi te soutenir lié na rappelé bino bonga nazalaka molangi ya pe est-ce que bomonaka ya masani shadari nakamona sampa bomi mutu bomonaka kati mutu machete mais pourquoi ngambu ya kamona sampola tayi puisque azalaka ministre na 2003 makamba bundudi ya Congo ministre intérieur à l'époque alaki général Denis Kalou est-ce que boyoka ya bomaka mutu mais pourquoi belle la takaye puisque azalaka ministre de bomba oh moment oyo nga pe nalingaki
nayoka mongongo ya Martin Fayulu mais ero bafandi balobi yo moto yebi likambo ya lakisa accord oyo FCC basilisa mokonzi ya mboka yaya ndenge nayoki miso ebimaka te sai ezalaki nango 18 mois babakisi 6 mois ekomi combien utakomi kosenga pa seke bilobalo yaya naopanza idepesi FIFA lelo teli bato oyo bakoki baloba meme mpona likambo ya ministre de l'intérieur na décentralisation bakangi munoko mais avenir ya mboka yango oyo est-ce que boyebi danger nini oyo Congo azokourir soki toperdre eloko oyo mais ça tombe aussi bien toyoka mpe bato ya este batelema mais ça tombe aussi bien ya Martin Fayulu biso tebito na 80 millions mais ya Martin ke na biso likolo abito na 90 millions tokoki mpe totuna ye ayebi yango ndenge nini mais élection ezosala bato motema mpasi mpona nini ya recensement pardon identification ezoswa bato mpona nini il dépasse FIFA peuple congolais soutenons Fadji. C'est notre sang, c'est notre frère. Et aimons le Congo. Bissotou, c'est Islatan Boloké, identité l'animateur de King. Bissotou, tous s'abonner à Ma Référence TV. Ma Référence TV là où il y a tout dedans en fait. L'émission il y a bien, il y a musique, l'émission il y a bien. Nous surtout les Arabes Malam, c'est Boloké Loketo, l'animateur de King. Bissotou, tous s'abonner, Zambé Zamalamou. Ma Référence TV, Zlatan Boloké. Hey, abonnez-vous massivement. Ma Référence TV. Ça dit Kounande Torotala Makamouya solo. Je confirme, Babi Tango fort de Falibou Palom Mayamboma. Hey, fête Yamboma. Allez, fête Togolia Togomela. Fête Yamboma. Allez, fête. Ah, Falidi Kapa, Lela fête. Bisogno surtout, total la chaîne Moko. Tous s'abonner, bisogno surtout. Ma Référence TV quoi. Alfred Boyimba, Lula fête. Chia de Canton, Natalaga fête. Fankapa, ya Lula fête, ya Renata. Ma Référence TV na yembelao, ma Référence TV na yembelao. Yo 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 yo. Ma Référence TV na yembelao. Yo 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 yo. Ma Référence TV na yembelao. Yo. Ma référence. Ma Référence. Ma Référence TV. Référence oh. Et ma référence oh. Il est ma référence au TV, ma référence au TV, ma référence au TV. Kenga malo fe kaongo yao. Kenga malo fe kaongali yanzana tambola samtade da we. Betiti tapeli poto. Ma Référence TV, ma Référence TV, ma Référence TV. Bana mere, bangwasi babangi na munu, bandeko na ngai bankana. S'abonner massivement wapi. Bokota na YouTube wana obeta kaka Ma Référence TV. Tala zwali sapi na oyo kaka lisapi oyo mosusu te. Esika omoni bakomi s'abonner lisapi oyo kaka dobika bongo yo komi mbala moko abonné. Esili bongo te tala ngonga wana ya mokelekete. Ezali na mopanzi ya loboko na yo ya mobali kaka lisapi oyo dobika na ngonga wana dobika yango elakisi nini notification ya gag ya émission ya télé-réalité ya bafilme ekobanda koyela yo lokola litabisi. Ma Référence TV chaîne ya kitoko, ba théâtre ya kitoko, ba film ya kitoko,
mission kitoko batelele kitoko ma référence TV référence à bamokili nyonso sika bakutala ba théâtre ma référence TV référence à bagala ma référence TV te okata bango lomponje ma référence TV te esimi bango masasamba ma référence TV ekangi masolo te ma référence TV na éviter ma référence quand tu sois des produits d'information nyonso bagage nyonso ba théâtre nyonso ba film mo bimba na yo be émission ya pake na ma référence TV